Saka mbonda ekolo ya bino bandeko bopesa biso confiance na fidélité botala yango oyo ebani moteko Kinshasa moteko Brazzaville ya prophète fidélité oyo bopesaka biso. Avant la émission ya biso ya mokolelo tobandaka kopesa mpe bagrande ligne ezeko proposer émission oyo eza lokola sommaire boyebaki basiplaire basénateur bauti kozala valide donc bakomi lelo basénateur babomona élément oyo école de Dieu ya Kinshasa euti koforme 25 lauréats donc 13 congolais mpe na 12 étrangers bona bafi élément oyo amesanga na ye koviole bamalade mpo azalaka docteur na lelo akwele maboko ya population esali soni mpe mawa mingi na komeli ya Kimbaseki. Mokele lisusu bandekolaka na yebi tolobani ebele awa nde tofongoli émission na biso ya mokolelo magazine professionnel mbonda ekolo boyebaki madame Judith Assoumini oyo azali premier ministre ayambaki groupe d'amitié France Afrique centrale oyo eza proposé na basénateur français objectif ezalaki ya koteka masolo ya badomaine ebele lokola santé éducation na sécurité ya république ya démocratique du Congo tozwa baimage mpe commentaire ya élément oyo. Ndekolanga ya Congo, bondi melanga ike na entretien moko entre Madame Judith Assoumini Tuluka na ba sénateur français babetaki masolo ebele na ba sujet lokola santé, éducation na kimia ya République démocratique du Congo. Kotala oyo eza koleka la partie est ya mboka na biso groupe d'amitié France-Afrique centrale andimi kosalela ba principe universel ya kobatela mboka mobimba pe balingi solution moko ya kimia po na kobatela région. Nous avons abordé des sujets autour de la paix bien sûr qui nous préoccupent dans le nord-est du pays. Nous avons abordé les questions de santé, d'éducation, de coopération décentralisée avec la France. Donc nous avons abordé des sujets et fait part des expériences françaises pour apporter une contribution au développement du Congo. Les parlementaires sont là pour voir les réalités du pays et sont dans une action de diplomatie parlementaire. Et nous, ce que l'on souhaite, c'est la paix, le respect de la souveraineté des États. La paix est le préalable au développement. Et on appelle à une médiation et à ce que la paix soit retrouvée dans cette partie de l'Afrique. Coopération entre République démocratique du Congo et France. Nayango, sénateur Oyo, balakisi, chef ya gouvernement, expérience française pour mema, contribution à bango, na cadre de développement ya mboka. Na cadre de rappel, le Sengeli Boye Bake, les groupes d'amitié France et Afrique centrale, ils ont 11 pays francophones, Oyo, ils ont investi dans la francophonie. Ils ont la mission à Koluka, qu'on développe la relation, na ba assemblée, ya bamboka, Oyo, France, azala kalango na ba relation officielle. Yango pe biso. Tobetisi kakambonda. Ndenge ya utekelezwa na basonga boyebake basiplaire basénateur oyo bamokisaki sénat mpo ya bafonction misusu bauti kozala valide depuis mokolo ya mercredi avec importe idéologie kuna na plénière ya sénat elekaki ndenge nini libonda bandeke oyo pasike bakomi vraimen lelo oyo basénateur moko confirmé. 109 membres qui composent le Sénat, 80 membres ont pris part au vote. 80 membres ont voté oui. Aucun membre n'a voté non. Aucun membre n'a voté abstention. En conséquence, les Sénats de la 4e législature de la 3e République votent son règlement intérieur. Mes sincères félicitations. Boyebake ezalakinde na terme oyo assemblée plénière ya Sénat auti ko adopté depuis mokolo ya mercredi 10 juillet na palais du peuple règlement intérieur na bango
na séance oyo bazalaki nango sous la direction du président du bureau provisoire. Projet oyo ya règlement intérieur, il y a plus de 309 articles et kokende la Cour constitutionnelle pour avis de conformité kaka ndenge article 112 ya constitution eza koloba. Ba innovation ebele ekoti lokola obligation ya sénateur avis esengeli akotaka pe na masolo ya commission ndenge honorable Christophe Lutundula aza kopesa ba explication en qualité ya président ya commission spéciale chargée ya élaboration ya règlement intérieur. Règlement oyo ya sika elobi même que kokota la parlement esengeli ozala na bajipo na kobatela ba respect ba institution oyo. Avant nyonso esengeli boyeba ke bango nyonso bavalidaki ba mandat ya ba suppléant ya ba sénateur oyo babakisaki ba mandat la bango. Donc lelo ba suppléant oyo bakomi ba sénateur avec impact na idéologie. Chers collègues nouveaux sénateurs, veuillez lever ensemble vos mains pour être salués par le membre de l'Assemblée plénière. Levez vos mains. La communication naye bondi melangai que le président du Sénat a ébissi ba sénateur que commission ad hoc et kozala wala po na kometa masolo ya gestion du Sénat po na sanza ya main. Demande aux membres de chaque ancienne province de se réunir autour du doyen d'âge pour désigner un membre et communiquer son nom au rapporteur. Après masolo nyonso bondi melangai que le président du bureau du Sénat azalaki na audience na délégation moko ya ba sénateur français basolo la ki na masolo oyo etali coopération ya ba parlementaire entre République et démocratie du Congo la France yango pe biso to betisi kaka mbonda. Le pour la République démocratique du Congo en général et en particulier pour la province communauté pour les Cameroun, Solo Pakala. Il y a pendant 30 minutes au Monde économique, magazine d'actualité de manière que la population va découvrir avec un partenaire idéologie. Congolais, Congolaises, yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo, magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba. Botala bino moko tomesana koyamba batu na plateau na biso po mutu na mutu atalisa vision na ye. Yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso, magazine bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo. Oyo ayebi ke aza vrai leader sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo solo. To abordaka ba sujet nyonso lokola politique, économique, socio-culturel, religion pe na ba sujet mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso. Vous pensez que vous bêcher, hein, pour la mine, parce que nous Azali au départ, Azali na droit, hein, il y a principes fondamentaux, Azali na droit, il y a des fondamentaux en tant qu'être humain. Le peuple ils ont contacté Azali au sommet du pays. En plus, Azali représentant ya Kwango. On le landima, on le bazoka pouvoir, bazongi na ba village, ba keri ba pesi bango pouvoir, bota na ndenge to souffrir. Tant na tel dégâts au moto de salaki, nazako obligé na la moto ne kutaki wapi. Ndenge kaka bozali komuna bango pe bazali balide oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso. Yango biso ana magazine bonda ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda. Partout c'est côté de la commune na bino. Numéro na biso zali yangwana yaka benga biso to koyamba yo to za tatu solana bino. La 49e session Assemblée parlementaire la francophonie la Canada la Montréal Mwanamboka Victor Kamere Ozali président Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a vu soutien 34 pays ont condamné agression rwandaise dans la République démocratique du Congo. Résolution exactement condamné de la M23 battu la partie est et mboka ya biso et surtout que vraiment appuyer tout le monde Rwanda élément où ils allaient proposer
Wilfried Mateta. Nous venons de faire passer, d'abord de faire adopter une résolution au niveau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui condamne l'agression, l'invasion, la violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et sa souveraineté. Cette même résolution met en exergue et condamne les morts, les violences de tout genre perpétrées par les M23 et bien sûr ceux qui les soutiennent ici. On a fait allusion au Rwanda et à l'Ouganda. Comme vous le savez, dans ce genre de rencontres, il faut trouver des équilibres nécessaires et rester dans l'essentiel. L'essentiel pour nous, c'était que le monde entier sache que la partie est de la République démocratique du Congo est en proie à des violences inimaginables et inacceptables, des morts, et on a fait allusion effectivement au Nord Kivu, à l'Ituri, on les a cités clairement. Aujourd'hui, c'est aussi la victoire de la diplomatie parlementaire. Parce que dans notre déclaration, nous avons été très clairs. Nous avons mis en avant et en lumière l'agression du Rwanda et de l'Ouganda contre notre pays, la République démocratique du Congo, et les morts inutiles enregistrés à l'est de la République démocratique du Congo, les viols comme armes de guerre contre les femmes et les jeunes filles. Nous avons repris les rapports des experts des Nations Unies, envoyés par le Conseil de sécurité, rapport qui fait état, rien que pour les dernières opérations, de 5000 victimes à l'est de la République démocratique du Congo, rapport qui parle finalement de la présence des lance-missiles, des armes sophistiquées de l'artillerie lourde dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ce qui est très important aussi à souligner, ce même rapport finit par accepter que les M23 finalement ne sont que des supplétifs et que les officiers rwandais cités comme tels dans les rapports ont fini par prendre le commandement dans cette partie de la République démocratique du Congo. Ministre ya droits humains auti kwa malandiro na mosala na chaque coutumier ya plateau de bateke na kwa motu mingi balobeli ndenge situation eza ko passer kuna et surtout que ba mobondo na bomba ya trop passer sous ça mais ces nini population ba zona na mboka na bango avec importance et de pour ça pe misala TikTok hotel et ma aussi encore Wilfried Samba na Benjamin Kilunga. Ndeko ya Congo bondi melanga ike responsable ya droits humains ya République démocratique du Congo a invité qui ba chef coutumier ya plateau de batekena ya kwa mutpo ba beta masolo na nyoso oyo eza koleka kuna et surtout que actuellement soki ok na ba mopazi wana o kosala constat que ba école ebeba bandaku etumbama na batu ebele bakufa likolo ya conflit keyaka na ba milicien mobondo nyonso oyo ezakaka likambo ya kowela mabele entre bandeko ya bateke na ya bayaka. Nous avons commencé par présenter à la ministre la situation à l'origine de ce conflit entre Teke et Yaka. Les faits relèvent de droits de l'homme. Elle nous a rassurés de sa volonté à défendre les citoyens et à poursuivre le processus de paix suivant le cahier de charges élaboré après la rencontre avec le chef de l'État et en concert avec ses collègues ministres. Ce, en vue de solutionner le phénomène Mobondo de manière efficace et que la population regagne ses terres et vive dans de bonnes conditions. Souci, il y a maître Chantal, responsable des droits humains, et ça que akutana na des campos, solution ezala ya surpe et surtout ya makasi po yangonde eko permettre population ba valoriser ba village na bango pour que mutu na mutu azonga na kwa na ye nyonso ezakaka kolandisama na fin de route ya bokutani oyo basalaka nango mikolo eleki na le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yango pe biso
Betisika Kambonda. Bango bazali na champion parce que état social à la République démocratique du Congo, Fondation Jonathan Sango à travers FJS, devise qui peuvent continuer la 500 fois congolais combat par jour. Et contrairement à la fin de l'année, c'est pour la Kitoko, Yona Liboto va aussi Wilfried Samba. Ndeko ya Congo, papa, maman, élégé. Tangu esi ebelemi yo moto oyo ozali kolala la pongi lamukapo omona misala kitoko Fondation Jonathan Sango aza kosala à travers ba service na ebele oyo ezana kati ya fondation yeba ke na Fondation Jonathan Sango à travers FJS devise na 500 fois ya pamba par jour et kosala ke na suka ya mvula yona libota na yo mobimba bolia bomela pebo fete kitoko tala ba oyo ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sango ba fete kitoko vula oyo euti kosila nde biso ba mama to sepela ki to sadere na kati to komi ko pesa mbongo chaque jour nde moto na moto ndenge ya sepela ki ko pesa avantage nange ezali parce que na musala nanga ezo sala mo makambo ebele mutu omona kake biloko eza mibale misatu na mesa biloko mukebo eme na sima nango makambo ebombama ya mwa mingi réunion oyo ya fondation mpona mona baninga nde bakotaki basali bazwi biloko yango ngai mpe nabakinga mpe fona meka nga mpe nakota yango nakoti nde namoni ekende bien ebongo na cadre ya baformation wana kutu lala na yo pongi ya babebe po ba formation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo pona yo moto ya mombongo ndimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala. Je vous informe que soki yo telemi te mosusu aza te biso nde toya bana ya Congo yo nanga tokosala ke tozala bien. Tango tolobaki na projet FJS devise kuna tolobaki bongisa bonane ya bana pona yo mutu ya tembe yaka le 24 décembre ya même année otozali yaka yo moko omona bimona meso ekosala yo bien pona kozwa bango ndimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na Fondation Jonathan Sango pona nyonso ya social yeba ke oza mobimba Fondation Jonathan Sango yonde mosungi ya peuple congolais Fondation Jonathan Sango congolais andimi yo avec impact na idéologie yeba ke misala na yo emonani L'Assemblée de la République démocratique du Congo en la province la Kinshasa et où tu peux former 25 lauréats au bassin sur la formation qui toque avec un partenaire idéologie. Parmi Bango et Zambo la 13 Congolais, la 12 étrangers, 9 et Salamaki, présence là. Moi, j'aime Madame la Judith Soumina Toulouka, avec les représentants de la chef de l'État, opposé à l'armée et à la police de la République démocratique du Congo. Mwana Congo, boye bake. Kozala na armée moko professionnelle esalaka kitoko ya kolakisa monene ya mboka. Bondi melangai ke école de guerre ya Kinshasa euti ko former 25 lauréats mokoka donc 13 congolais pe 12 étrangers. Clôture ya formation esalemaki na présence ya premier ministre madame Judith Suminwa Toulouka. Représentante et chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Oyo azali commandant suprême ya FRDC. Ba 25 lauréats Oyo ba outi kozo formation na cadre domaine lokola stratégie paix aria guerre ba action interministérielle leadership na ba misusu. Nous avons été outillés et nous osons croire, selon que nous serons affectés par la hiérarchie, d'apporter notre pierre de contribution et de mettre en application toutes les notions, tous les enseignements que nous avons reçus au cours de cette scolarité. Nous sommes très heureux. Je suis le lieutenant-colonel Aniko Alatignon du Togo. Je viens de passer une année de scolarité ici à l'école de guerre de Kinshasa. Je vous rassure que j'ai tous les outils pour mener une bonne planification
dans le cadre de la sécurisation de mon pays et de l'Afrique toute entière. Na oyo etali insécurité na partie est ya République démocratique du Congo. VP bien défense, moi na mboka gika bongo mwa vita, aza ko rassurer détermination du gouvernement pour na ko professionnaliser armée République démocratique du Congo pour ECOMA plus puissante. La présence de son excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, à cette cérémonie doit être pour nous tous une interpellation et surtout l'expression de l'attachement de son excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées et celui du gouvernement à la professionnalisation de l'armée et au perfectionnement de ses cadres, gage de la montée en puissance et de la survie de la nation. Les chefs d'état-major de FRDC, le général d'armée Christian Chiwewe a s'appelé la formation Oyo. Bondi Melangaike, programme d'action, il y a gouvernement, ils ont vraiment concentré. Il y a une formation régulière, il y a un militaire, il y a un instructeur, un entraînement, spécialisation, il y a un perfectionnement, il y a un troupe, il y a un sous-officier, il y a un instructeur, un formateur Missoussou. Ambassadeur de la France, la République démocratique du Congo, a s'appelé la coopération militaire Oyo. Et ils allaient déjà entre Mbokanaye, la République démocratique du Congo. Koutou, yangonde et sali que formation Oyo et le kakitoko. Yango bebiso. Tobetisika Kambonda. Kabali Solele de Kitoko couple apôtre Serge Lukanga et Maman Mireille Lukanga. Mameli ma couple de la République démocratique du Congo, donc il y a le 1er août 2024, la 15e la catégorie présidentielle économique avec un pacte de lycée où nous avons la couple solo. Le but de couple solo, nous allons pour permettre que au bout de la sur la couple on va assister à Kabali Solele là et on va aussi Benjamin Ilunga et Yannick Kaloso. Eko ya Congo, papa, maman, yeba kesoki, osalaka la couple, occasion monene, oyo, couple apôtre Serge Lukanga, na maman Mireille Lukanga, Pape Sibino, yango oyo. Nous sommes là sur la 4e rue pour la manifestation du 1er août qui va recevoir les couples de la ville de Kinshasa ou d'ailleurs, par là. Nous serons là à partir de 15h déjà, moyennant 20 000 francs. Il y aura à boire et à manger et surtout il y aura un partage d'idées. Tobengi Sibino, ma couple, il y a ville à Kinshasa, il y a Kouta Bisika Bapaya. Vous avez la vacance à Kinshasa, Boya, Toroyamba Bino, Zali Nalike et Koyoka. Ça fera de très bons témoignages pour les autres. Nous comptons sur vous. Boya, venez nombreux. Merci. Oh, Baké, et Koinda avec RS Zali Semoko, Espace Pergola, Parc Maman Marx Tshisekedi. La 4e rue du Mété sur boulevard Lumumba à partir il y a 15h jusqu'à Gao Masolo et Kobana Kitoko et Bongo est à droit d'entrée Kuna Kutu Bate Masolo le cola offert donc il est baqué 20 000 francs à Pamba Koli à Komela Nyoso au rendez-vous Biloko ya boye en tout cas ceux qui osent la couple amour à Kitoko jamais au koki kozanga bo en tout cas Masolo boye et que Kitoko yango bebiso awa tobeteli bango mbonda tout. Oyali réellement que eza ba reportage moko purement professionnel de koleba mariage ya anniversaire ya activité ya politique ba conférence ya église to pe de ndenge bonga centre de formation média indépendant ba conseil de reportage moko purement professionnel pe koleba ma chaîne partenaire et de au monde école ma de côté et caractère ya élément aussi Wilfried Sambaya ya Nick Kalosu. Bana Congo Kinshasa, Bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eyebana na mokili mobimba. Mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na Mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na Mbonda ekolo agence nyonso ya filmage
modération, réalisation, photoshooting et Salema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo. Pena oyetali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. Tulakisa kabino ndiko ekipolo bila reserve rubi o territoire Kabea Kamanga la kase orientale de Méline et Boukalaka na Kademoka Mouno de plein la charge de Méline Baki. Gouvernement a promis d'équiper à outre réaliser Babakou Pomoka Boula la 45 tonnes par rapport aux arrêts de la 25 tonnes de la établi qui tombe aux populations. Parce que quel me peut ça y est au métier et va aussi mais jamais que l'on n'a pas outre gouvernement tellement événement. Mwana ya Congo tolakisaka bino ndenge pont Lubi ebukanaka na Kasai Oriental. Botala lelo oyo promesse epesamaka pe ekokisami. Office de route awuti kotia pont ya 45 tonnes na rivière Lubi oyo eza na territoire ya Kabea Kamwanga la province ya Kasai Oriental na cadre ya ko remplacer oyo ya 25 tonnes ebukanaka. Je vous confirme que depuis hier à 16h30, heure locale, nous avons pu jeter les ponts sur les deux appuis. Les travaux ont pris 20 jours, contrairement à 45 jours que nous avions donné. Nous avions pris 20 jours, nous avions travaillé jour et nuit pour lancer les ponts. Pour l'instant, il n'y aura que les piétons, les motos et les vélos qui vont passer. Parce que après avoir lancé les ponts, nous allons maintenant entamer l'étape des bétons. Donc nous allons couler les bétons, des murs de grève, des murs en retour, des murs de béton d'assises. Solo oyo ebetami kitoko po population basepeli biso pembonda ekolo tobeteli bango kaka mbonda. Azalaka na ye docteur babengaka ye kongo ya komina kimbaseke na quartier ya bango pense ete soko belemo maladi midi asulaka bato bozokande akofutaka mpe koviole na maladi nde na tour oyo akwela maboko ya la polisi epesi soni mpe mawa. Population oyo bozali komona awawa ezali nango match ya vita imana te match pe ya Mazembe te pe ya Barcelone te botulanga nini ezali docteur moko aviolé maladi na ye akomisa bilanga na ye me boyebake esali pasi makasi tango biso magazine ya mbonda eko tokendaki boka ndenge balobaki na mikro na biso aza docteur oyo soki asali opération fu alala kaka na munga na maladi oyo ya asali opération epesa ngai pasi pe na mawa et puis na lelaki na komo nzamba buka to récupérer et puis à Kimi SD bureau renseignement et ça la filature et puis to comme appelle tin hôpital bisika sali bêtise wana oh nzamba buka malade yo sali opération o comme si ko coucher na ye bité soki hémorragie oyo e wuti wapi. Selon population bibake basalaki opération et pas ya docteur wana kaka akomise bilanga na ye maladi pe mbongo kobima ezate basengaki 300 000 francs congolais akakolaki na 200 000 me mbongo pe eza nango te esali mabe ba docteur ba pasteur comportement na bino ekomi mabe makasi bokomi danger public boye kitoko te mabe makasi. Bientôt là, on a école qui a 2 ans d'existence avec un partenaire idéologique. La compétence de l'information aussi et attendre réellement. La numéro de la mission de l'événement, heureusement, il y a des cours qui ont été à Malamou. Aïe, à ce moment-là, l'école a fait qui tourne déjà à Malamou. Contribuer vraiment positivement et ça c'est extrêmement casse-bonne à contribuer vraiment dans ce cas émission au collège de position on ça pour autant que ça dit ma grande ligne comme sommet et ma édition dans le collège de la qui sénateur va aussi poser la valider
scénario on voit élément école de guerre à Kinshasa et où tu es formé verset lauréat donc les clubs congolais peut vous êtes échangé pour un élément en message et ça les sapeurs au final de la capoise à la docteur des autres à profiter pour violer pas malade. Merci beaucoup. On est là pour complètement édition on va aller dans la première qui a mis dans le dessiné la caméra montant de réalisation. Les salles qui tombent dans le monde à évidemment la édition et cinéma qui permet au monde Samuel Bouker d'abord qu'on fait vous s'abonner massivement la chaîne YouTube même si mon école on s'est peu mon activité à nous pour la mission pour vous dire qu'on peut faire des reportages beaucoup plus professionnels. On a dit qu'on a fait des 20 salons de la mode école contribuer dans ma conseil dans ma critique dans ma permettre de que les beaucoup de s'abonner toujours la chaîne YouTube la mission pour faire les camarades parce que pour permettre de savoir nous faire TikTok prochainement ce qui cause à zone je vais le plus bye.